Hmm. Bandeko nanga oyo eza deuxième vidéo. Na ça déjà première vidéo na latika elamba oyo eza deuxième vidéo. Donc oyo okolanda vidéo olanda pe première vidéo pour comprendre makambo na lobi na première vidéo. Ana ina loba na deuxième vidéo on ina loba bandeko to bondela tant ekomi mabe. Bolo bateke mama Deline yozo yaka kobangisa biso yoza la kaka crise alimentaire ezoya botia ba provision yoza la kaka courant kozala te nzamba lobi yoza kaboy oui nzamba zoloba bongo yango wana penga pe nazoya nazoyebisa bino oyo nzambe azoloba na ngai ozomona azoloba na nga ba o bo comprendre ka nga te soki ti lelo no bo comprendre ka nga te c'est que boza na quelque chose. C'est que quelque chose pende eza wrong kati na bino. Quelque chose eza wrong. Donc wrong, quelque chose eza wrong. Donc na ba français ko sang. Bolimbisi. Donc ngé lobake, donc soki ti lelo ozo comprendre ka ngate na makambo nyonso o nzamba loba na nga na yebisa bino na ndenge situation ekomi na mokili lelo soki ozo comprendre ka te mama Deline makambo soki oza na problème mon sérieux bondela makasi nzamba kangola o soki oza na problème soki oza parmi bato nzamba lobaki ke balongola bango mayele poso bokanisi ke mokili kozonga ka nde ezalaki lobi bokanisa bongo te tozokende na makambo ya makasi nayebisaki bino ke nzamba lobi mikolo ezoya tozala na courant te wana kutu oyokaki na soupçon te likambo ya courant eleki combien de mois kutu mingi te eleki bamwa mingi te yango oyo tokoma oyoka makambo ya courant ezoya so na oyoki ngo te yebaki courant ezoya makambo ya courant ya nzamba alobaki tozala na molili ba courant kozala te. Donc bongama ok yango na ina lobela te na lobika na sens ke po boyeba ke makambo o nzamba azoloba na nga nayebisa bino lokwa bozokoka kozonga na considération te yo oyebi koza mwana nzambe so ozokozonga na considération te si koza na problème mo kati na yo oyo ezosala okoka kocomprendre te makambo ndenge ezaleli don na mokili oyo tozokende na bamakambo mosusu oyo ya bien te oyo ezoya. Donc tobondela toyebi situation ya Congo yango tolobela kuna tobondela pona makambo nyonso wana ana ina loba boye tobondela makasi pona ba esprit de mort pona biso moko nanu bondela pona esprit de mort na yo doki ndenge tobondelaka ntango nyonso nzambe protege nga nzambe ezala na nga zala na libota na nga zala na famille na nga zala na bandeko na oui ndenge wana fo bondelaka nzambe esprit de mort ezala te kati na nga soki esprit de mort eza kati na nga ebima kati na bana na nga ebima kati na mobali na nga ebima na famille na nga esprit de mort ebima na bana nzambe nyonso esprit de mort ebima donc fo kobimisaka esprit de mort mpo esprit de mort eza ya kotelema na ndenge moko moke te. Nga quelques jours nauti kutu kopartage na ndeko tozalaka na ye nayebisi ye nabi nga mpenza kaka en tout cas vraiment ata bazalaka na baesprit de mort yanga mpenza on dirait eleki vraiment ndelo donc kote oyo soki nzambe alongisi yo kote oyo efungwami kote oyo balongisi yo kote oyo efungwami kote dozomona kaka nga abi pardon mi bandeko mais tozaka wana kobondela biso devoir na biso eza kaka kotambola na vie ya sanctification pe kobondela en tout cas oyo etikali nzambe moko ayebi ndenge abundelaka biso etumba wana. Donc ana ena tiela bino ba audio oyo pona koyebisa bana nzambe ke tobondela pona besprit de mort toza na temps moko mabe baliwa ezoya et puis ezali déjà tozomona ngo ntango mosusu yo ozomona ngo te na entourage no me bazokufa mpe bamakambo ebela mabe ezokoya surtout baesprit de mort yango na otiela bino baaudio oyo boyoka baaudio oyo mpo bocomprendre makambo oyo ndenge ezaleli otelema na mabondeli kozala na vie ya distraction te po lere yo ozozala na vie ya distraction eza kitoko te yo mwana nzambe tika bango bazala na vie ya distraction tika bato mosusu oyo omona na vie ya distraction bazala na vie ya distraction yo oza bango te yo oza mwana nzambe monguna satana azomona yo ayebi ke yo oza ya nzambe soki okotika na distraction oyo ya bato mosusu basalaka yo okufa
ozomona yango na yo mofomi lobaka ngana loba ango soki ka na koti na distraction mokie nzambe fa sala noki akolongola nga nango soki kaka na koti mutu moko aya distrait nga likambo moko ye distrait nga soki na koti na likambo na distraction nango nzambe ayaka mbangu fa longola nga na distraction na pona nini nga na distraction moke kaka doki journée oyo ezolanda eza liwa ozomona na distraction kaka nga na okota nango journée oyo ezolanda eza na kozala te yango nzambe asalaka na bolingo ne asalaka mbangu fo akotalisa nga ki okoti na distraction po alongola nga na distraction yango ndeko na nga soki omoni place oyo ezodistrait yo longwa wana omoni ke place oyo nazalaka na bato oyo distraction ezokota distraction ezali alongwa na yo longwa toza su na ntan wana te toza su na ntan wana te omoni ozosanga na bato mo bazodistrait yo longwa na bato wana po yo kokufa bango bakotikala na bango bitumba na yo eza ndenge mona ya bango te l'esprit de mort eza kotelema makasi yango wana l'esprit de mort eza kotelema yo lingo ozala na vie ya sanctification lingo ozala toujours na mabondeli ekolonga yo te mpe na libota na yo kaka cause na kobondela na yo na ndenge otambola na obanga nzambe olinga kolelisa yo te abatela na bato baza nzinga na yo mpo na yo yango na fo kokima vie ya distraction so omoni eloko ezo ya kodistrait yo keba po esprit de mort eza kotelema na mokili oyo yango na otela bino ba audio oyo boyoka makambo oyo boyoka yango po botelema na mabondeli boyebake tobondela. J'aimerais partager ces messages avec quiconque qui est dans ce groupe. Et toi qui auras ce message, j'aimerais que tu partages ça aussi à tes contacts, à tes connaissances, à ta famille et pourquoi pas à toutes les différentes personnes que tu connais. Je vous salue tous. J'aimerais partager ces messages avec quiconque qui est dans ce groupe. Et toi qui auras ce message, j'aimerais que tu partages ça aussi à tes contacts, à tes connaissances, à ta famille et pourquoi pas à toutes les différentes personnes que tu connais, ou bien de bouche à l'oreille, ou bien par texto, ou bien par transfert, je ne sais pas moi, mais j'aimerais que tu partages ces messages. S'il te plaît, ne garde pas ça seulement pour toi, mais partage ces messages et je crois que tu vas sauver plusieurs personnes. Alors, j'étais en train de prier hier, j'étais à la montagne. Pendant que je priais, je voyais un esprit noir qui sortait dans le sol. Et pendant que cet esprit noir sortait dans le sol, le Seigneur me faisait comprendre en me disant que c'était un esprit de mort que le diable vient de libérer pendant ces 3 prochains mois. Je voyais, on me parlait clairement du mois de novembre, du mois de décembre et du mois de janvier. Je voyais 3 mois qui étaient vraiment frappés par un esprit de mort. Le Seigneur me disait comme signe, remarquez, vous allez constater dans ces 3 mois, plusieurs personnes vont mourir. C'est ainsi, il me dit, de nous prévenir que vous qui aurez ce message, veillez et priez. Le Seigneur me disait de nous dire que seulement ceux qui seront dans la prière, ceux qui veilleront, ceux qui vont intercéder vont sauver les âmes de plusieurs. Amen. Je voyais cela frapper des familles, peu importe la race, peu importe la richesse ou le pauvre. Je voyais beaucoup de personnes mourir. J'ai vu des jeunes mourir. J'ai vu des jeunes garçons, de jeunes femmes. J'ai vu de papa, j'ai vu de maman, j'ai vu des responsables, j'ai vu même les autorités, certaines autorités. Retenez ces messages. Je voyais même à l'Assemblée nationale où j'ai vu une autorité mourir. Mais je voyais cette autorité mourir. Après, il y aura une autre qui va partir. Une autorité aussi qui va partir. C'est ainsi, le Seigneur me disait de nous dire que nous devrions beaucoup prier. J'aimerais nous dire que nous devrions beaucoup prier. Je voyais cela clairement. Ne prends pas ça à la légère, s'il te plaît. J'aimerais que tu pries et tu intercèdes pour ta famille. Il s'agit de ta famille. Il s'agit de tes parents.
parents, il s'agit de ta vie, il s'agit de tes connaissances, il s'agit de quelqu'un que tu aimes beaucoup. J'aimerais te dire que le Seigneur m'avait demandé de partager ces messages et de prier pour certaines personnes. Alors que je suis en train de te dire, je suis en train même de te dire, moi-même je suis victime de ça. Mon père a failli mourir. C'était le même jour que j'étais en train de prier, où j'ai vu mon père vouloir partir. J'ai vu un ombre qui était derrière mon père, qui voulait attirer plutôt la vie de mon père. Et pendant que je voyais cela, je me suis mis à prier. Et alors que je priais, par la grâce de Dieu, on m'appelle après la prière pour me dire que ton père vient de rater un accident mortel. J'aimerais te dire, la prière peut sauver. La prière peut sauver là où l'argent ne peut pas sauver. La prière peut sauver là où le médecin ne peut pas sauver. Toi qui as ces messages, partage. Toi qui entends ce message, partage. Il y a l'esprit de mort, je te dis. Toi qui as des relations, toi qui as des connaissances, même si tu as de la famille à l'étranger, ce n'est pas seulement pour le Congo. Mais j'aimerais te dire, il y a un esprit de mort qui est libéré. D'autres vont parler de Covid ou de vagues de Covid, je ne sais pas moi. Mais moi, je vis clair dans mon esprit alors que je priais dans la montagne. Le Seigneur me disait que nous devrions intercéder. Ceux-là seulement qui vont intercéder vont épargner. Ceux-là qui vont prier et veiller, ceux-là qui vont épargner. Et la mort ne va pas entrer. J'insiste de prier. S'il te plaît, ne négligeons pas ce message. S'il te plaît, j'insiste parce que la mort est déjà là. Le diable a libéré un esprit de la mort qui va toucher quiconque qui sera dans la distraction, par les accidents, par des crises cardiaques. J'ai vu des morts subites, ou j'ai vu de petites maladies, quelqu'un qui n'est même pas malade, grave, et mourir. J'ai vu de petites choses où les gens ne pouvaient pas accepter que quelqu'un puisse mourir, mais les gens vont mourir. J'ai vu toutes ces choses où les gens peuvent négliger, mais j'ai vu la mort entrer dedans. J'aimerais te dire, toi qui entendras ce message, ne néglige pas, partage. Il y aura des vies que tu vas sauver. Alors que tu vas partager ces messages, j'aimerais insister dans la prière. Prions. Insister, j'insiste. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi j'avais vu. Je sais de quoi j'avais vu. Et je suis même le témoignage vivant. Mon père a raté de mourir. Seulement le même jour, c'était hier le samedi, mon père a raté la mort d'un accident mortel où le chauffeur lui-même est parti. Mais par la grâce de Dieu, parce que j'avais prié, le Seigneur a sauvé l'âme de mon père. Il peut faire aussi avec toi. Il peut sauver. Toi qui as ce message, entends ça jusqu'à la fin et partage, et partage, et partage. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui vas partager ce message, que Dieu te bénisse. Bandeko na ngai, en tout cas, nayoki audio oyo. Koyoka ndeko na biso mobali ndenge azoko insiste ke nzambe alobi baoyo bakobondela bakozala epanye na liwa oyo ezoya. En tout cas likambo wana nzambe arepeta yango mpa na nga. Alobaka ke baoyo bakozala na priere mpe bazotambola kati na kobanga ye, nzambe alobi mabe oyo ezoya na mokili etushe bango te. Etushe bango te. Yango wana tobondela. Tobondela po nzambe a protéger so esprit de mort ezali na ndenge moko. Doki partout bazoluka kaka mutu akufa bazoluka. Dernièrement bakifundanga na tribunal moko bafundinga na tribunal ya butu soko ozobondela ndeko nanga mwasi ndeko mbali na oyebisa bino je crois prochainement. Donc faut kolobaka kaka tribunal nyonso bafundanga nzambe ezala avocat na nga. Kolo Yesu Masihi azala avocat na nga lobela nga na tribunal wana yo moko zala juge okata likambo opo bazofunda bato na ndenge moke te na temps oyo po lokwa bazomona porte d'entrée eza te pa na yo. Bazomona porte te ozobonde otambola na obanga nzambe porte eza te ale bazolukelo likambo. Bon tolobela mambo tolobela. Donc tobondela mpona esprit de mort
yango nauti koloba na video oyo ya numéro 1 oyo eza numéro 2 video ya numéro 1 nauti koloba na pesi numéro nanga na video oyo liboso wana yo oza pembeni nzinga ana Ile-de-France yaka tobondela ensemble chaque vendredi tolalaka baveye po tobondela mpona bavi na biso tobondela mpona mokili mobimba to intercede mpona mokili oyo to intercede mpona mabota na biso mpona bafamille na biso surtout mpona mboka Congo po tokozonga nde Congo mpona mboka Congo mpona mboka oyo toza so na temps mingi te na lobiango na mboka oyo bamakambo oyo koleka na mboka oyo ekoma na mboka oyo biso bakretien tokoka yango te biso bana nzambe tokoka yango te toyoka sikoyo ndeko na biso ya mwasi oyo atindenga audio oyo toyoka ye ndenge ye mpe nzambe atalisaki ye eza mpe na se ya nayebi te so boyoka elamba moko boye basali yango donc robe moko boye basali yango sous forme ya cercueil est-ce qu'on a pembeni nango ezaki na croix ezopepa dans les vides donc dans l'espace ezopepa alaprès natala kaka robe yango na croix yango epambani na mabele pa kape oyo robe ya ndenge nini eza na forme ya cercueil bongo epambani na mabele me nabangaki te mais naya kocomprendre ke molimo nakufa donc je pense ndenge mwa mobali oyo alobi nga vraiment na confirme yango eza ya solo parce que ntango namoni ndenge wana oyo boye eza molimo na kufa c'est pas normal donc eza ya solo mpenza donc molimo wana ya kufa eza nayebi te so boyoka aoloba na mwasi dans l'espace donc balibere yango eza déjà kopepapepa otango epambani na mabele eza lokola epambani na mabele mpo ya kosala action na mokili na biso ozokomprendre mamade donc il faut tosambela makasi biso nyonso fu toza na losambo na bafamille na biso partout mwana mobali oyo audio asali eza vérité parce que nga naloti yango lelo na ntongo ya lelo ozokomprendre donc nga mpe sikoyo audio yango batindi ngai yango kaka lelo nazwi yango lelo ntango nazwi ya nzela nazwi ya mosala nde nayoki yango kabi bon kasi audio onani message omwana mobali oyo azwi eza mpe message neti nga nazwi mais eza na forme mosusu mais eza ezokolobela kaka eloko moko en tout cas mama ade oyo ezanga mama matondo nde moto na confirme yo mpenza parce que ndoto wana naloti yango lelo na comprendre te na lelo nalonga na ntongo ya lelo lundi ozomona donc voilà natiela bino audio mosusu oyo eza audio ya frère na biso Joseph ye mpe nzambe atalisaki ye makambo oyo ezoya bandeko na ngai yango omoni na mokili oyo toyokaki nde babimisaki yango na bango oyo bafanda bareunion na secret babimisaki oyo bato baleki ebele na mokili pollution mpo bato baleki ebele na mokili makambo ebele il faut badimine bato kati na mokili oyo il faut badimine bato na mokili oyo nde toye komona susu omoni lamba makambo susu oyo bani mpoma mosumu ya kolobaloba ngo mpe na YouTube ya te biso mpenza toza peka na risque surtout biso banoir toza na risque na bamboka bapayo mpe tozali namonaki commentaire moko na nini moboni batindelaki ngai oyo Macron lobai likambo ya bacourant to dimine kosalela bacourant babilo mwa bongo donc eza bato babi mais siko bétranger wana biso siko tozaka na courant moke na biso moko sava siko baétranger lisusu batonde ebele na bamboko bo donc na lobebe eza te mpona ngo donc tozala kaka na mabondeli mpo baza na baprojet ya mabe kaka projet na bango oyo bazala nango ya koelimine bato kodimine bato na mokili oyo baza nango kaka bazaka na projet nde mokili yango nde ya bango chance kutu mpe bango baa mpe mabanga te tomoni deja oyo Angleterre kuna sa kufi aza libanga te ya ye wana chance mpe soki bango mpe bazalaki vraiment mabanga seke nayebi te soki ngai ezala ndeni ok toyoka siko oyo eza combien de minutes jeko eza 11 minutes do ya suka po tosukisa na biso video oyo
toyoka frère na biso Joseph boyebi kaka oyo nzambe vraiment alobelaka ye mingi o na tute pe kotia ba audio na ye mosusu atiaki wana do aza ma mutu moko asenyaka vraiment makasi na sepela koyoka ye do boyoka nini oyo nzambe atalisaki ye. Bonjour Madeline. Tala message oyo nkolo apesina na mokolo lelo na ntongo na mokolo lelo le vendredi le 28 le 30 septembre 2022 nkolo atalisi ngai makambo oyo ezolinga kokoma mpe makambo oyo bakonzi ya mboka oyo ya mokili oyo bazali kolinga kosala oyo moko biso toyebi te, biso tozokanisa kaka ke nyonso eza nango kimia me bakonzi ya mokili oyo mpena bazali bandoki kaka ondiki baza mpena bandoki mpe baza bandoki biso bato ya mokili na se na moi toza lokola afin toza lokola makasi ekauka sadiki toza so na etite moko te alors bazwi mokano nini badebarase na makasi wana ekako batumba yango elingi koloba nini nde tozovivre na mokili moko bakonzi ya mokili bazwi deja décision moko ya motuya ya kosilisa bato na mokili parceke bato na mokili alobi bakonzi ya mokili oyo bazomona biso lokwa toza matiti oyo ekauka po badebarase na matiti wana ekauka batumba yango po matiti ekauka etiaka salite alifo bakombola yango siko eloko alobi yango wana po ya azolobanga mpe na oloba jekwa boyoka ete tokontinue baleki ebele na se na moi baleki ebele tokomi ebele na mokili alors bakonzi ya mokili oyo bamikomisa banzambe comme bamikomisa banzambe alors na kibonzambe bamikomisa wana alors bazokoka susu kozwa soin ya bato ya mokili te bazokolesa susu mokili mobimba te bazokuna bacrise alimentaire oyo ezoya gere mokili mobimba te bapeso mokili te yango bazwi motindo ke basilisa bato ebele na mokili basilisa une grande population ya mokili basilisa mpo bato batikala mokili na mokili bato wana batikala na mokili wana nde bakogere mokili ya sika avec bato ya mokili wana bakotikala nde bakosala mokili ya sika mokili yango ekozala naturel et tout ce qui est nature eyebaki kokufa ekotikala kaka mabele ya kobeba alors tokotela mokili moko artificiel c'est-à-dire que biloko tout ebanda kobotama par artificiellement mituna tovivre na mokili moko artificiel quoi nde yango bazolinga basala donc yango c'est pour ça que baza na projet moko diabolique projet wana eza ke bazolinga basala bitumba ya suka bezo 3e guerre mondiale yango balingi badeklare yango omoni ke comme na kati ya mokanda ya apocalypse baisi biso ke babi ke baisi na mokanda ya apocalypse babi baisi na mokanda pardon ya Daniel azoloba na mokanda na basonge azwaki nzambe atalisi amonaki oksi moko azalaki na mikuwa misato na monoko na ye e atengamaki mopanzi nde mikuwa misato wana elingi kolakisa bitumba mbala misato bitumba liboso ebundaki babimi première deuxième ondesiko ya troisième nde ekozala ya makasi oyo ekozala mpena bamoto ekouta likolo ekokita ezotumba omona nde na kati ya ndoto namoni nkolo atalisi nga alakisi nga bakonzi ya mokili basangani basalaki projet wana mpona kosala bitumba ya suka koboma une grande population ya mokili balimwisa bango mpo mokili etikala mokie mpo soki mokili esala mokie bakopouvoir kogere facilement oyo batikali mpe kosala mokili ya sika babengwa mokili moko artificiel omona nde eza projet moko yango moni siko Poutine nde siko ye nde fa déclenche nde projet yango siko ye azali koboya azoboya yango wana sikoyo nzambe atalisinga na kati ya ndoto sikoyo na kati ya ndoto Poutine sikoyo na maintenant adécide maintenant ke akoenclenche sikoyo bitumba yango azwi mitino akonclenche bitumba yango nkolo azosola nanga na kati ya ndoto azoyebisanga malamu omoni Poutine oyo bitumba ezobunda na mboka na ye avant bitumba wana ezalaki ke ye alobaki bon nakobundaka quelques jours to quelques mois après Ukraine esala nini ekotika bitumba etika yango bitumba ye na kozwa Ukraine eke calme ezonga mais remarque ke na kati ya bitumba azobunda na baukrainien kose rendre compte ke na kati ya bitumba wana ya
Ukraine bazobundela na Ukraine akoremarke ke basoldat bazobunda wana na baUkrainien bazobunda contre ye basoldat ya Ukraine na majorité eza baUkrainien te eza nde baoccidentaux eza modele ya occident nde bazofiltre na armée wana mpe minduki wana bazobundela baUkrainien bazobunda eza minduki na ye minduki ya baUkrainien te eza minduki eza ba nouvelle génération euti na bamboka occident yango nde mosuku bazoprete bazobundela kango contre yango soki au début nde nzambe azotalisangaki russe au début andaki koignora yango aho non eza bango te bon eza kaka ayo se rendre vraiment compte que non en vrai vraiment que de bitumba oyo mpena nazobunda na baUkrainien te nazobunda na occident alors comme bango balingi sikoyo koprovoke ngai alors bakomona sikoyo bitumba eke conséquence nango ekozala grave na kozonga lisusu nsima te nzambe azoyesanga mpe na bongo ke putin azwi motine décision ke akozonga lisusu nsima te e adeklare sikoyo ke bitumba mpena conséquence nango ekozala grave sikoyo nga ntango na mikolo azoyesanga mo namoni bakonzi bavandi ya mamo sikoyo namoni moko ya bandeko moko ya camarade nanga komoni abraham azoloba sikoyo azwi molimo nzambe ekiteli ye ebandi koloba omili ya bakonzi wana aza avant camarade nango avandi na suka place mo na coin na coin moko boye na suka mboka na suka ya sali wana avandi na coin na ye moko aya lokola aza isolé so molimo nzambe ekoti ye mamo bandi koloba bandi na koyemba bato baokanisa moto aliboma aoyemba bato baokanisa moto abeli moto na tabo elimi yango euti likolo eflashe syrie ntango limikani ebeti syrie nano molimo nzambe elati abandi koloba zomona ndi koloba mwa bino bakonzi bapekisaki bino baprojet na bino ya mabe bapekisaki bino misala na bino ya mabe me bolingi kaka meme koyoka te siko bomona nde sikoyo ndenge sikoyo putin azwi mokano abanda sikoyo koboma tu azikisa tu na moto eske bomibongisi eske bomibongisi mpona conséquence na yango nde azwi desobe akozonga lisusu nsima te bolukaki bitumba e bokomona bitumba nde na ntango nazomona bongo kama na wana Ibrahim azopesa prophétie namoni bandeko na ngai namoni bakonzi ya mokili bandi kolenga parce que ezobani bakomi kolenga bazobanga parce que mpo ani kolenga bande kolenga nezaki bango bandomona yango elowa bablage bango bazosala projet moko oyo ezali complètement diabolique bazobongisa projet moko ezali complètement diabolique mais bango moko meme bazoyeba conséquence nango te baza na maîtrise ya conséquence nango te so ntango putin atomboki wana mosiko to baopesa bango message bakomi na panike bandeko wana bakonzi basalaki projet wana baprovokaki les dragons yango atomboki bizomona siko bakomi so na panike mpo na nini bakomi na panike parce que bayebi conséquence na yango te bayebi te ndenge nini ekosilela bandeko na ngai bayebi te ndenge nini ekosilela pendant que bango na secret basala babiloko wana bazolinga basilisa population ya mokili na batva bazolinga kolakisa biso yango te babombi kaka se parce que mpo bayebisi biso tokopanike bazomona nde bayebisi biso te bazovandi na bango baosalaka lokwa likambo eza te elomo bazotalisa biso lokwa mokili eza malamu me na secret na cause na molili mokili deja ezokende na moto bandeko na ngai na kati ya ndoto wana so nzambe apesi ngai nsima mpona kolakisa biso ke nzela na venir nzela oyo mpe tobika mpo tobikisa bavie na biso eza na afrique eza na bamboka na biso na mabele ya bakoko na biso nde esengeli kuna ifo tozonga parce que eza kaka esika oyo tokoki kokimela mpo tozwa bapomikaka te bandeko bamboka mindele nde toyebi yango boye nzambe atalisiki moto ezoya esel échappatoire bandeko eza kaka kobongama mpona kokima na mboka bakoko na biso kozonga na bamboka na bakoko na biso eza kaka esika ndenge sécurité ezali eza na esika oyo sécurité ezali vraiment nzambe alingi biso yango alingi te ke bainnocent bakufa po soki namoni abraham na kati ya ndoto wana nzambe alingi olakisangaki mpona nini abraham abondelaki mpona lot c'est-à-dire ke soki nzambe alingi tobika tozala sécurité na moto c'est parce que alingi tobika yango azopesa biso bamaloba oyo yango nde ezali bamaloba oyo nzambe alingi biso ne tokufa te alingi te eza antoine nzambe alingi te bomaki biso bane tokufa alingi na ye te nkolo yesu azoselela batata tata bainosa baza na mabele tata bango kuna boyesu koboma bango nyonso non yango nzambe azopesa bamessage oyo alingi parce que tobongama bandeko arche ya noe etongamaka na mapata te
arche ya Noé refuge ya mokili ezalaki na mapata te ezalaki kaka na mabele yango refuge na biso eza na mabele ya bakoko na biso kuna esika tokokimela ndenge oyo moto oyo ezokoya nde la solution eza kaka yango wana oyo molimo ya nzambe kotushe motema na ye ayoki amiksi vi na ye me oyo azomona kaka ke mokili eza kaka ndenge ezalaka ke azomona kaka ke naza na baprojet fo nasala naza bandeko na ngai nzambe atalisi ngai bakonzi ya mokili oyo bazwi mokano e bapovokaki liwa e bapovokaki la mort e la mort ye ozomona balukaki bitumba po basala baprojet na bango na bitumba yango sikoyo ye alors même bango moko bazoyeba te place nini bakobomba malamu bazobanga conséquence ya bitumba makambo balukaki bango moko bakotoza na bakonzi oyo bazotambwisa mokili eza bakonzi moko suicidaire bakonzi moko baza na mpona kotangisa makila bango mpo bamema eloko moko ya sika na mokili ifo babomaka alors na miso na bango toza lokola toza kwa bampuku toza baofrande bameme ya ofrande na banzambe na bango yango wana bandeko na biso nzambe alimite biso baine so tokufa surtout biso bayindo nzambe azosenga mpe azosenga tobongama tozonga na bamboka ya bakoko na biso eza kaka nde wana nde afrike nde ezali arche ya Noé esika oyo biso tokoki kobikisa bomoi na biso ozomona oyo akoyoka ayoki opo akoyoka na ye te ayoki te eza parceke nzambe alingi tobika message ezali te eza kaka te ifo kaka ozala soki mosala nzambe moko parfait non nzambe azosenga kaka oyo kaka eotouche ye soki etouche yo message soki oza ya nzambe soki oza na misala ya nzambe na kati na yo landa na kati ya bato ya Noa banyama bakotaki Noé kaka te moto akotaki na banyama bakotaki na kati yango wana nzambe alola pambola biso merci vraiment toyoki message frère Joseph apesi nasi boyoki malgré aloba mo moke na seme nasi boyoki ye bien donc nzambe atalisi ye ke bamakambo oyo ya baguerre oyo ya Poutine aza atelemi akomprendre ke makambo akanisaki eza na nka moke ezosuka me na Ukraine kuna bato mosusu baoccidentaux baaméricain baza na nsima wana yango ye mpe atelemi abi ozonga su nsima te avion sikoyo sérieux donc alobi ke bakonzi ya mokili oyo pardon ondie bazocreye mpenza baza na mposa guerre ezala mpo baza na projet mpo badiminue bato na mokili oyo donc bayimbi baprofite ondie na eloko wana leur guerre troisième guerre mondiale ekosalama mpo bato bakodimine na mokili oyo bato bakotikala moke ale bango sikoyo pardon bareconstruire mokili babandi sikoyo kosala basala nyonso oyo eza artificielle donc eloko nyonso eza naturel presque obunga bakosala sina yokango batinanga video mo ya mundele moko alobi ke tant oyo tokomi makambo ebele ekomi artificielle nzambe aza na kanda nango makasi abi eloko baprovokele nzambe mpo bakomi makambo oyo ezalaki naturel eza su naturel te makambo ebele ekomi artificiel abi nzambe aza na kanda nango makasi bandeko totala deja kada moya lelo makambo ebele ekomi artificiel na makambo mosusu oyo okoki koimagine te ke ekozala artificiel me ekomi artificiel sikoyo na temps wana sikoyo ekozala ndeni donc yango yo na nga tobondela nzambe azala na biso ndenge nalobi na video oyo euti oleka numero 1 napesi numero ya telefone oyo oyebi koza na temps quand même tolalaka baveye ensemble tobondela mpona mboka na biso Congo. Frère Joseph alobi yango toyoki donc refuge na biso eza kaka na Afrique omoni le bakoboma bato soki na ndenge nyonso bakosimbaka Congo ata mokolo moko te epuis Congo wana ekobundela mpe Afrique mobimba alibo totala oyo nzambe akosala pre nzambe azala na moko na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na moko oyo landi première vidéo te landa pe première vidéo na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na moko amen.